doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve une fois de plus pour vous animer 5 minutes avec César Ngadi. 5 minutes à l'élo, vraiment, Ezali, comme vous pouvez vous en douter, comme il fallait s'y attendre, Tokoka qui jamais l'équissa actualité, parce que Bissot Ozali cite moko d'informations, donc informations, nous surtout en particulier, ils ont concerné vraiment mon kondiambo cannabiso Fachi Béton. Oyo batu lelo bazali d'accord mutu nyoso tu azali d'accord parce que congolais azali le sous dipte congolais bako kosayi le sous te baebi ke solution ya mboka na biso ezali na Fachi Béton et puis Nzambe alingaka Congo. Nzambe alingaka Congo bo boule kaka ke soki makambo tout osibi oyo eleki soki mutu lokola fayu la komaka présent mboka na biso. Nzambi tata donc to bika penza donc na Congo et kufa penza ya libela parce que Félix Antoine Tshisekedi azali ko rebâtir Congo na biso et zonga pe le kandenge et zalaki donc boyebi actualité politique ya président de la République na biso Fachi Béton ezali na Mbandaka misu ya batu nyoso tu ezalaki esika ya ba mongo na Mbandaka boyebi président de la République azali président ya ba congolais nyoso era sala qui voyage na Grand Kassai ba le bia batu balandaki batu bazalaki belé parce que ezali Kassai ezali donc région na ye mais lelo batu nyoso tout oyo ya ba mauvaise langue ya motema likundu oyo ba pasakata na bango ya ko véhiculer ba message oyo ko bebisa mitema ya ba congolais ba suki ba monique président de la République ndenge na ba président de la République azali mwana mboka bato bazali ko ya kotala ezate ba pesi mbongo mais yo moko elengi ya kotala président na oyo mwana mboka zo solo neti biso to solo bondo ka beta la musique do to zo solo la ndenge ya zo solo la ndenge biso to solo la donc makambu na ye oyo ya zo kanisa ezaka makambu biso to kanisaka donc boyebi ke Fachi Béton azali partout populaire donc peuple alingiye bo monique Mbandaka ezali tombé Mbandaka ezali tombé donc nakandisi batu nyoso tu ya Mbandaka bazali d'accord na président de la République donc Mbandaka esika ya fief ya maître Guy Lwando oyo azali ministre d'État ministre ya aménagement du territoire azali donc président ya AREP donc vraiment musala basali pour la mobilisation na union sacrée mobimba donc et monani vraiment ezali esengo mingi to yebaki biso to yebaki ke esika nyo surtout président de la République a oleka boyebaka ke akotika bilembo na ye pe ya solo donc avant to banda déjà ma solo tozo la sabino déjà arrivé na ye na aéroport ya Mbandaka après toko lekisa masolo nyoso tout moko tanga lunga aéroport ayaki na terrain isika azo habitude bobi président de la République ko ça système to bondo mona na Mobutu kala en mieux encore donc en mieux donc atika kamaloba donc ezali ko la sa démocratie ko tika maloba batu ba trier bangote avant bazu ba ekolo ba poye moko à répondre bango ezali exercice moko ba dictateur ba linga bangote ezali exercice moko batu mususu bakokoka yango te parce que oyebi te question nini bakotuna comme président de la République azali wana azali na likambo bomba te donc il est prêt à répondre à toutes les questions vraiment à toutes les questions sans en esquiver aucune donc tozo tikila bino botala arrivé na ye na aéroport ya Mbandaka donc Mbandaka tombé Fachi Béton donc tout le monde est d'accord.
Forte mobilisation aux abords de l'aéroport national de Mbandaka ce mercredi 21 décembre 2022. Un jour pas comme les autres pour les habitants de cette ville portuaire. Plus les heures s'égrènent, l'ambiance ne fait que monter d'un cran. Dans l'enceinte, autorités nationales, provinciales, coutumières, notables, chefs religieux et autres forces vives de la province étaient présents pour réserver un accueil chaleureux aux premiers citoyens du pays. Des regards orientés vers le ciel pour voir apparaître l'avion transportant le garant de la nation. Et c'est en début de soirée que le couple présidentiel a foulé le sol Mbandake. Tout un symbole, car il s'agit d'une première mission d'itinérance du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans les chefs-lieux de la province de l'Équateur depuis son élection à la magistrature suprême. Après les cérémoniales protocolaires, les honneurs militaires, s'en est suivi les salutations avec les différentes personnalités qui ont constitué le comité d'accueil. À l'extérieur, le chef de l'État et la distinguée première dame se sont offerts un bain de foule. Noyé dans cette masse, le couple présidentiel a véritablement communié avec cette population amassée le long des principales artères de la ville. Une procession qui s'est poursuivie jusqu'au terrain situé à l'esplanade de la maison communale de Wangata, dans le centre-ville de Mbandaka, où plusieurs milliers de personnes l'attendaient pour son grand meeting. Donc les images ont parlé d'elles-mêmes, donc vraiment tokoki kutu ko loba ebelete ba image lobi yango moko, donc binomo botali plein Mbandaka, donc boyebe bandoza toujours reporté boyo ka payer moka lobi yango na kati ya meeting na yo à lobby parce qu'à cause il y a masolo à Ebola, il y a l'ingoko ya mais lobby bon vraiment dans il y a sécurité, donc il y a masolo sanitaire qui n'était pas sûr que même masolo bato belé et ko pesa mbeba, donc vraiment tango alongo yo wana botali bino moko, donc zela ndenge zalaki inondé, donc ba tout nyoso ba mongo nyoso tout ba lobby non to tika bokula ka boyete photo tala yeto mona yeto lo ba nyoso tout ba zalaki wana boye ba bien, donc depuis 6 heures du matin présent comme na ba 18h, donc comme donc 17h passé, mais ba vandi kakawana bo mona vraiment mobilisation na et sengo na bango moko baningi kotala président de la République na bango ya mwana ya mboka. Président de la République ayaki sikoyo esika na terrain oyo ba lengelaki pour a solo la na bana ya mboka, donc toko la kisabino, donc ba image ndenge ayaki type ya sololi na bana mboka toko tchela bino bestre boyebi likambo ya liboso, donc ezalaki wana ezali courant boyebake na 32 ans Mobutu 18 ans ya Kanambe Mbandaka ezalaki na courant te botalaka chef lieu ya Équateur Mbandaka courant ezate mai ezate bongo batu tango président de la République alobi ke mboka wana babomaki yango ekufa azoya sikopo azongisa biso, donc tala na mboka neti Mbandaka ba mikonjo bazalaki na mboka na biso ya Équateur basala eloko moko te, donc Mbandaka yeko muzwa sikoyo courant ba mona éclairage kaka bango moko bako témoigner pour bazoyebisa bino ke Fachi azoya wana azobandela ba mamaka mususu il fallait déjà salama depuis Diego Kao, donc solaki na bango makambo ya courant na mai. Et puis à Beteki masolo oyo ya conflit na biso na Rwanda, ndenge décision to ça elango émission après émission borozwa émission oyo penza to lobela bino lever ya masolo oyo ba arme oyo interdiction ressemble ba arme to betela ngo penza masolo parce que to sepelisa Petio Torti Ninja, parce que na yebisaki bino déjà na émission to lobela ngo ate, mais na yebisaki bino ba ndoki oyo ba lobaka mabe po na Congo na biso kalate barozanga maloba, donc beaucoup ilanda après mission oyo tozo sala mission to lakisa bino makambo oyo décision oyo ezwami na makambo ya interdiction ya resomba ba arme pour batu ba comprendre que ba voyage Fachi ba voyage à pampamba yo kanisi masolo na witi na succès ani ya diplomatie ya Fachi beto do rasola ina bona masolo oyo ya conflit na biso na Rwanda, et puis projet munene o boyebi ke mboka na biso bozo mona partout et comme chantier et comme ba chantier na ba chantier parce que bazo reconstruire mboka na biso to koma vraiment na mboka moko oyo ezo sengeli toza nango par rapport ya ba minerai na richesse toza nango boyebi projet oza sous projeté parce que c'est bandi muke il y a 145 territoires, il y a 145 territoires au bomonique président de la République azali kuna na Mbandaka aye pe akutana na ba gouverneur nyoso tu ya mboka na biso
parce que donc misusu bazo bouler déjà na 145 territoires na ceux qui ba relier ali konda ba osala ba cop donc ba gouverner nyoso ba fa quoi il faut ba longola bango avant 145 territoires au projet 105 il y a 45 territoires au ekotonga donc ba région nyoso tout baza na kati ya projet wana ezali li solo moko vraiment présent au asali yango pour comprendre karake azali président oyo alingi bana ya mboka alingi ekolo na ye et puis nasuka boyibi donc place à la démocratie boyibi président de la République a donné la parole na population batrier bango kaka wana pour ba betela ye masolo oyo esengeli vraiment ba betela ye avant tout la bino botala arrivé na ye na terrain wana na masolo oyo esengeli bolanda boyoka tozali ko la kisabino ndeko na biso to yebsaki bino vraiment que masolo oyo ya makambu oyo ya bakal ya ba 10% il faut si là ndeko na biso entrepreneur munene awa na kati ya France na Paris Moïse Kama mateta azali na Kisasa mais bakal ya ngwana toza ko senga na président de la République donc yo moko yebi passe ya diaspora yo moko zali diaspora otala makambo ya ndeko na biso oyo ba bengi na kombo ya Moïse Mateta après wana mbala moko ekozala suivi na ba publicité ya ba partenaire na biso boyebi bango Kodia Simo Sepela TV Wami Service Kitenge appartement et puis salon de coiffure na biso na Saint-Denis na Casa Nova na kombo ya El Binto coiffure. Donc restez connectés sur Clébois Original, on revient tout de suite. En fait, parlons de salon congrès de maires, salon de maires, finiront naza partenaire officiel na bango. Donc naza moto naza na kati ya domaine il y a assainissement et assainissement hasard afungwana mingi na kati ya assainissement nous avons le nettoyage, kati ya assainissement toza na tri de déchets. Kati assainissement, tout ça, nettoyage, tout le voirie, tout ça, donc là-dedans, biso toza na monde à pointe à kati assainissement. Donc tant bailler, il faut vivre, bien vivre na bango et salon, ils ont maboko nanga. Donc pour bon na nyoso pas boleki, ba propriété nyoso ezali et na maboko nanga. Et na kati, na bien assainissement est énorme, donc on a saigné tous les coins qu'il faut pour vivre kitoko. Et je suis leur partenaire, ça fait des années. C'est costaud parce que, oui, c'est costaud. Tous les Congolais, Congolais. Nous avons déjà une base où il y a un Congolais, quand il vient ici, tous les intelligence déjà. Arrivé ici, on s'est professionnalisé. Na Katia Misalango, où il y a les loyaux, tous parmi l'élite. Parce que ce n'est pas donné une entreprise congolaise, tout bien en congolaise, parce que naza congolais et j'ai mes chefs congolais, bien que tout ça est bien dans le système, pour tout tenir. Donc c'est le travail. Les résultats, il y a Moussala. Savoir-faire, il y a un lelo na sommet pour batouana basanga confiance. Les locaux ya bango bengi compagnie à Mundelete, bengi compagnie à congolais, au yazali à la hauteur. Moussala, oui, ça fait longtemps, c'est un grand travail. Hein. Donc ça fait plus d'une dizaine d'années, quand on parle du personnel, il y a personnel de base, il y a personnel suivant l'événement. Parce que là, on est dans l'événementiel. L'événementiel, il y a 130, 150 salariés. Parce qu'il faut qu'on arrive à faire ce qu'on doit faire. Donc, en une semaine, on a 150. Semaine prochaine, l'effectif est à 60. Donc tout dépend. Il y a un marché, il y a un moment où il y a une augmentation. Donc là, on tourne. Je donne un exemple moi, de novembre. On a travaillé au moins avec 230 personnes. Donc ça, voilà. Donc aussi là, tu as une soixantaine, où il y a une normalité. Voilà, événementiel, ça augmente suivant ce qu'on fait.
Codiasimo vous propose un crédit immobilier. Vous êtes du Congo ou de sa diaspora? Vous désirez devenir propriétaire en RDC et faire construire votre maison en toute quiétude? Obtenez votre crédit, puis commencez son remboursement uniquement dès la livraison de votre maison. À la Cité Kimia, nos maisons seront toutes construites aux normes internationales. Située à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach, au cœur de cette cité moderne, vous y trouverez aussi un centre commercial avec plusieurs commerces de proximité. Nos bureaux sont situés au 173 avenue Mutombokachi, dans la commune de la Gombe, référence rond-point Forescom. Venez dès à présent réserver votre lot dans ce nouveau havre de paix à Maluku, ce nouvel Eldorado au Congo. Codiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Kilelo, qui t'apparte, pichu qui t'engue. Tu as opé sa appartement na kacha poto. Solution monani. Ozana posa ya salle à concert, salle ya mariage, pichu qui t'engue appartement. Osala location ya restaurant, obenga qui t'apparte, pichu qui t'engue appartement. Ozana posa ya événement, au défilé de mode, oh ba mama ba roya réunion, oh soki nini. Pichu Kitenge appartement qui t'apparte. Oza na besoin ya louer terrain. Oh na banda otumbaka tabana ngai na nenga poto zone industrielle qui t'apparte Pichu Kitenge appartement. Olingi ofungola oh ba bureau qui t'apparte Pichu Kitenge appartement. Numéro ya téléphone 0033 75 14 32 126. Benga na qui t'apparte Pichu Kitenge appartement. Olingi ko sala achat et lupangu na poto. Ozana Kisasa, Ozana Ngola, Pichu Kitenge. Ba Kitenge ba ebele me wana qui t'apparte. Check. Sepela TV ezali décodeur ya Banamboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu oto zalaka nango na kati ya ndaku. Sepela TV botala ngo ezaka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango. Parce que ba décodeur obiso to zalaka nango evandika na ndaku mais Sepela TV déjà eza mukie botala ozu o kolti yango ka na poche na kosi na poche à veste o voyager o memi yango partout dans le monde ici que kende. Donc ozaka na besoin ya câble HDMI, courant na internet. Internet est comme partout, courant zalaka partout. Donc ils en a plus de 500 chaînes yo surtout ya kitoko. Bilengi ba choix ya congolais kaka mutaoye bango. Donc congolais kaka mutaye bango. Congolais kaka mutaoye ba elengi nini yo kaka. Donc congolais kaka mutaye bango. Donc c'est relative ça ya Banamboka. Bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba okozwa ngo pe par mois au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona. Donc Sepela TV ezali décodeur ya yo ya ngai. Donc ezali ya bétranger te ezali ya Banamboka. Avec Sepela TV, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Wami Business, votre agence de fret maritime et aérienne. Vend des produits importés, lait de beauté, vin rouge, blanc, rosé, sel, sucre, désodorisant, eau de javel, savon de Marseille, casseroles et divers articles. À Kinshasa, nous sommes sur l'avenue Maringa 83, direction Assosa dans la commune de Kassavou. Pour plus de contacts, appelez-nous au plus 243 85 018 22 17 0033 75 80 96 032. Wami Business, toujours la qualité. Sur Paris, nous sommes au 5 boulevard Ornano 75 018. Wami Business avec Mama Mireille Wankaki, toujours la qualité. Chez Elbito Coiffure, toujours, ça marche comme ça là, avec la expédition là. Toujours. Salon même chez Elbito Coiffure.
il coiffe avec sourire, il coiffe avec noblesse. C'est Elbito Coiffure. Bino Morboito Landa, partenaire Nabiso, merci Nabango, pesa biso confiance, renouveler rango chaque année parce que bango ils allaient sous forme Nabango, il y a ko aider chaîne, tous allez pe ko pesa message na bato nyoso tu amité mamalamu o ba lingi pe ko aider chaîne, bo hésiter te il y a ko aider chaîne na bino. Donc dès que tu es ça bino siko, to ko l'accès bino arrivé à président de la République. Il y a président de la République, arrivé à président de la République, na terrain où ils allaient qui choisi pour président de la République à beta meeting à Solola na ba mongo na population oyo et yaki sur place na Mbandaka. Donc Bilomoko Bolanda na bi Lili. Oui, bien sûr. C'est le président de la République qui est venu nous visiter ici à Mbandaka et nous sommes très contents et nous sommes très reconnaissants de lui. Nous savons qu'il a beaucoup fait ici à Mbandaka. Et les filles et fils de Mbandaka. On va vous prendre, même après, nous annonçons l'arrivée du président de la République, très chers téléspectateurs, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui vient d'arriver ici. Le cortège présidentiel est là, sur votre petit écran, ça bouge, les choses bougent, c'est normal, il y a une effervescence totale ici, au niveau du terrain de Wangata, où le cortège présidentiel vient d'arriver, les motards éclaireurs sont passés, d'un moment à l'autre, ça sera la voiture présidentielle qui est là, la Jeep. Il est quelle heure? Il est 18h. 18h, très chers téléspectateurs. Ici, au lieu du meeting, c'est devant la maison communale de Wangata. Il y a une foule immense qui est ici, qui est restée ici à l'attendre, qui est très enthousiaste à l'écouter et surtout prendre à cœur le message qu'il leur apporte. D'abord en cette fin d'année, le président de la République qui choisit de le visiter, lui et la distinguée première dame qui sont là, voilà. Qui viennent ici et qui vont s'adresser à ces milliers de Mbandakais et Mbandakais qui sont réunis, regroupés ici pour écouter le président de la République. Les voilà qui est déjà là. Il salue la population massée ici. Il va bientôt prendre place devant la tribune qui a été érigée ici pour lui et la distinguée première dame avant qu'il prononce les premiers mots en lingala pour s'adresser à cette population. Je m'intéresse très souvent, très chers téléspectateurs, en tant que communicologue, à l'expression faciale, parce que la sociologie, la communication, c'est parmi les grands cours que nous avions appris à l'IFASIC. Regardez l'attitude affichée par le couple présidentiel, leur expression faciale, ça prouve la joie, ça prouve la gaieté, ça prouve la communion avec cette population qui a fait le déplacement de cet endroit depuis tôt le matin et qui a attendu le couple présidentiel à regarder. Regardez le Moutoua Tombolo qui salue la population. C'est la joie immense ici jusqu'à Kusema. Il faut être Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour le vivre. Il est des moments où l'image se suffit en elle-même. Comme cette image du couple présidentiel qui fait son entrée ici, sur le terrain de Wangata, c'est dans la province de l'Équateur. Regardez cet endroit, nous avions dit que les prévisions étaient autour de 20 à 30 000 personnes, mais là, on est débordé parce qu'on est déjà dans l'espace de sécurité de rapprocher du président de la République. La ceinture a sauté. Le président de la République est là. Il va bientôt s'adresser
à cette population. Vous avez parlé de l'expression faciale. Regardez ce sourire du président de la République. Il est visiblement ému par cet accueil, par cette population qui est ici et qui est prête à l'écouter. Et nous avons un chef d'État qui ne cache pas sa joie. S'il est content, il le manifeste. S'il n'est pas content, il le manifeste. Mais ici, en tout cas, l'expression faciale du chef de l'État et de sa tendre épouse, regardez très chers téléspectateurs, c'est la joie sur le visage de l'une et de l'autre. C'est la joie totale. Et accompagné de ce cri, Tata Yenzale Sili, c'est normal pour un fils ou pour une fille qui reçoit ses parents de chanter comme ça. Regardez cette effervescence qui se fait remarquer ici. Tiens, chers téléspectateurs, Mathieu Moudibangou, ça, c'est une démonstration de force pour Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et pour cette population de Mbandaka qui est arrivée ici à la place Wangata. Papa Komi, Elongona Mama, Bana Mbandaka, Mapoko Basepeli, Bayabitala Papa Kopesa Mbote, Bana Komi Mbote Sembote, Nabana Baye, Pere Kuna ministre Mokonzi, Jean-Michel Samalukonte Kenge, Azali Wana, Elongona Balandia ministre Mokonzi, Nakisa Jean-Pierre Liao. Azali Kobika. La fonction publique, il y a Jean-Pierre Liaou de la fonction publique, il y a Daniel Selo de l'intérieur, il y a Alexis Guissaro des infrastructures et travaux publics, il y a Guy Luando de l'aménagement du territoire, François Robota du développement rural et tant d'autres membres du gouvernement qui ont fait le déplacement de Mbandaka pour accompagner le chef de l'État. Yasolo, Bayebisikete, RTNC, Nakata Mbandaka, Bakolanda, Bisomba Moko, na radio communautaire Le Soleil Couchant. Yahonde Kosala Makasi Kati Sika. Président de la République, Fatih Béton. Yami Balé, Toza Kope Sabino, merci. Nandenge Bobandaki Banda Tongo Tisika. Toza na Esengoto Esengote. Bana Mbandaka oye. Lelo ezali mokolo ya Esengote kasi ya Bisengo. Po ezali mbala ya Yambo. Tomona président de la République. Na mois oyo ya décembre. Atika kofete na Kinshasa. Pe andima aya awa. Tobetela ye maboko. Bana Mbandaka oye. Na yebisaka bino na obi pouvoir oyo ya président na biso Fatih Béton ezali ya Nzambe boyete ya Nzambe pona nini mboka na biso Congo etambolaka na molili na kati ya libulu puisse tozali ba chrétien Bible za koloba boye soki ozali na bondeko na Israël te ozali peuple moko ebunga boyete. Depuis papa kenda kozongisa bondeko na Israël, kolongba ya mboka na libulu, pe kotomba na ya mboka. Tobeta maboko. Yango bomoni makambo nyoso ekomi kofumbana. Oyo nyoso to ebombana kana nkuko, esali ni nebibili libanda. Bana Mbandaka oye. Bana Mbandaka oye. Nakanisi depuis mboka oyo banda indépendance ti lelo bino moko bomoni mwinda te tozalaki na mwinda te babalabala ezalaki te koya ya papa Fatih Béton bino moko bomoni esengote azanzambe azosala ezomonana totika tembe ezomonana botika tembe azanzambe azosala ezomonana botika tembe bana Mbandaka nyenye toyoki likambo ya kura bana Mbandaka nyenye bana Mbandaka oye nakanisi bino moko bomoni papa Fatih alongoli biso na molili alongoli biso na ba mabulu ya mabe
oyo tozalaki na yango. Premier président oyo asali makambo ya minene na mboka oyo. Oyo biso tokoki kobota na ye te 2023 moto nyonso nsima ya Fatibe. Nsima ya Fatibe. Oyo alingi te akende osala oyo aye mboka. Toyokani pa oyo asali président moko asala te lokuta te. Ok. Papa président totondi na esengo mingi po yo olongoli biso na molili kokenda kotika kozongisa bondeko na Israel kokenda na yo libela pouvoir no eza ya Nzambe bato batangaka Bible bayebi tango yo salaka na lobi kokenda na yo libela oyo moni nyonso ebombamnaka bitumbo bazali kobundisa ezali ni l'essence fait topesa yango na Nzambe ne moto asukisaka secret nyonso ya mabe ebandi kobima po esika ozongisi bondeko na Israel vraiment pola kola lekana kopambola o lisusu nye bozali na posa ya papa aloba awa na mbandaka kaka Fati mosusu azali ok papa président mboka na oyo yango oyo esalema nano awa te bato bamona nano te totombi na esengo posa na ngai nde nalala kolala na mabele basalaka mpe boni ozongisa basalaka mpe bino moko mpe bamwai na misi. Merci. Bana Mbandaka oye. Bana Mbandaka oye. Batata ba mama bilenge losako. Batata ba mama bilenge losako. Merci Nabino. Ngai na mama na délégation nanga mobimba totondi bino botondi na ndenge boyambi biso na esengo. Kasi ya liboso na lingina nona senga bolimbisi po na ndenge esengelaki toya deja esengelaki na komawa eleki deja basanza ebele me boyebi likambo ya motuya oyo ekangaki biso awa na mboka Mbandaka oyo ya fièvre ya Ebola. Malheureusement baminganga baya koloba ke non président kokoma nanu kuna te po kokende na yo kuna ekomema badélégation ebele sima badélégation wana ekoki kosangana na bayeba na bokono eya kobebisa lisusu e aggrave lisusu situation yango nalingaki basilisa nano likambo wana lelo tolongi maladi wana ya Ebola tokoki sikoyo komonana malamu nye likambo ya mibale nalingi naloba na bino ezali kotala oyo na yoki nga moko na matoyi na nga uta na kitaki na aéroport likambo oyo bozali kobelela ya courant na yoki epai bino bozali kobelela epai gouverneur alobi tozwi courant nalingi nayeba likambo yango ezali ndenge nini courant ezali to ezali te alors nakopesa bino maloba tango nga nakosilisa oyo ya ngai tango ya koloba makambo nga nayeli bino
Tango nga na kosilisa na kosenga bilenge mibale ya mwasi na ya mobali baya koyebisanga matali likambo oyo ya courant na makambo misusu oyo bozali koluka esilisa pasi na bino awa na Mbandaka. Nyenye na basangonga na memeli bino ezali sangwa liboso ezali nano ya mawa sango oyo etali mboka na biso Congo me mingi bandeko na biso oyo bazali na est ya mboka bandeko na biso wana ya solo pasi ezali na Congo me kasi pasi oyo ekangi bandeko na biso ya est ya mboka eleki makasi mingi. Pasi wana euti na bavoisin na biso bapaya oyo bazali nzinga ya mboka bazali kolinga toujours bakotisa mbilinga na kati ya Congo po bango bakoka ko profiter na ba minere ya mboka na biso. Tosali manso to proposer bango banzela oyo ya malamu, banzela oyo ekoki kosala ke to lingana to sala elongo to mona ndenge ya kolengela bizaleli efandeli ya ba peuple na biso. Me baboyi koyoka yango balingi be kolanda nzela oyo ya mobulu ya mbilinga. Alors yango boyokaki banguna oyo ya M23 bakotaki na est ya mboka na Bunagana, na mboka Bunagana balingaki bakende ti bazwa na Goma. Me mapinga na biso basali makasi basukisi monguna lelo tozali kosola na bino boye communauté internationale mobimba e condamné banguna wana esengi bango basimba nzela bazonga bisika bautaki. Donc na sango oyo ya pasi oyo toza nango ya mawa nouvelle quand même ya esengo ezali que tango tozali kosolola na bino awa banguna bazali na kati ya kobongama po bakanga bisaka bazonga bisika bautaki batika biso bana ya Congo tokoka kosala mosala ya botongi mboka na biso po boyebi batata bamama bilenge boyebi ndenge tomona pasi na mboka oyo. Tango nakendaka eleki sikoyo mwa mikolo basanza nakendaka na province ya Sankuru na sololaka pe na bana mboka Sankuru na irisi bango ke mboka ekufa baboma yango kasi biso makasi tokosala sikoyo ezali ya kotombola yango, kotombola mboka na biso. Pona kotombola mboka yango nasalaki manso nakanisa ndenge nini tokoki kosala na likambo wana yango na ekozwa programme oyo tobengi ya 145 territoires po Congo na biso mobimba esalemi etongami na 145 territoires. Ba territoire nyonso wana soki tobandi mosala ya kobongisa yango kotonga yango na banzi tokosilisa makambo ebele oyo ezali kotungisa biso lelo. Makambo lokola ya courant
na mai ezali na kati ya programme wana. Makambo ya kotonga école na ba l'hôpitalo ezali na kati ya programme wana. Makambo ya kolia kosala bilanga pe kozwa biloko ya kolia ezali pe na kati ya programme wana. Pona province oyo ya Équateur na ville ya Mbandaka na yebi ke activité monene ezalaka wa oyo ya babengi ya pêche oyo ya koloba. Activité wana ekufa po ete port na biso ya Mbandaka eza kosala lisusu te. Esengeli na kati ya programme wana to salama mansopo to réactiver port na biso wana bo banda activité monene bambisi elongwaka awa ekomaka tati Kinshasa. Yango na ye kopesa bino courage, na ye kopesa bino espoir po boyeba te ata tovandi kuna na Kinshasa makanisi na biso ezali awa. Tolingi kobongisa mboka na biso Congo mobimba ndenge ekweya, ndenge babomango na nko po bana Congo bamono kopasi. Biso toye na bokonzi oyo ya kotelemisa Congo, koyoka likambo peuple congolais alingi, pe totala ndenge nini tokoki kosalela yango. Yango wana nalobi na bino nalingi koyoka elenge moko ya mobali na elenge ya mwasi bayebisa ngai makambo nini esengeli lisusu tokokisa na programme oyo tozali kosala kolanda oyo ya 145 territoire. Boyeba ke makambo pe ya nzela ezali oyo tozali koluka na programme wana ezali ke banzela etongama na Congo mobimba. Bana ya Congo bakoka kotambola, oyo bazali kosala mombongo bakoka komema biloko ya mombongo na bango bisika nyonso oyo bakoka komema yango pona boteki yango. Donc bomoni tozali na souci monene ya kosalisa Congo pe kosalisa bana Congo. Kasi na nyonso wana ngai nazali na eloko moko nazali kosenga bino. Nyenye nazali kosenga bino eloko moko kaka. Eloko wana ezali bomoko. Totika makambo ya bokabwani. Monguna alingise bongo. Monguna alingi bana ya Congo bakabwana kwete ye akoka ko profite akabola biso. Soki tozali na bolingo kati na biso, bolingo ya ndeko na yo Congolais, bolingo ya mboka na yo Congo, na ndimi te ke monguna akolonga biso. Kasi nyonso wana ezali kosenga bokasi na biso moko. Tolingana kati na biso, topesa na loboko, totala ndenge nini tokoki kokende elongo pona kotonga mboka na biso Congo. Ngai nazali wana pona kolakisa nzela oyo ya kokende, oyo tokokende biso banso pona kotombola mboka na biso. Mboka na biso ezali na biloko ebele na bwanya, biloko ebele ya bwanya. Mais manière na biso
ya ko gérer biloko ya mboka na biso nde eboma mboka na biso moko. Moyibi elekaki, corruption elekaki kanyaka, koyina na kati na biso, kosala na babe, nyonso wana nde ekomisi biso na niveau tokomi. Congolais azali moto akokaki komona pasi te. Congolais azalaki moto akokaki konyokwa mate. Totia makanisi na biso esika esengeli bokomona tokokoka kotombola mboka na biso na pete nyonso. Yango wana batata, bamama, bilenge, nazali kopesa bino promesse que mandat oyo ya ngai ekozala mandat oyo ya kosalisaka kaka peuple congolais. Programme oyo tosali ya 145 territoires bokomono ese bandi déjà na ba territoire awa. Nakosala mwa ba visite bisika na bipai pona tala ndenge nini ezali kokende. Awa tozali nano na phase ya liboso, tango tokobanda phase o mususu bokomona bikamwa, bokomona mboka na biso ndenge koteleme. Nyonso wana po tokoka kosala de sorte que mwana mboka Congo amiyoka na fierté, amiyoka na esengo na kati ya Congo, na kati ya mboka na ye. Voilà batata, bamama, bandeko, butupe ingeli moyen toko bisali solo molai te. Bino moko boiti kolanda na bilili, donc ezali masolo oyo, ezali masolo te ke ya tricage. Ezali sans tricage, population yeye moko. Donc na esengo bozo mona bato baiki depuis 6h du matin ti ba 19h mulili ekoti bazali kozela kaka président de la République. Bo monaki to tikelaki bino to tchango mbala moko te bo moni donc na ba question wana démocratie ezali, donc président de la République a eu question ni ba retourna été, donc ezali exercice moko, donc ba président mususu ba koki kozwa risque wana te. Na lingi sikoyo na pesa maloba na bandeko na ebite soki papa gouverneur mutoko ponato na kati kuna ba pesa bango micro baye bisangai, voilà basi ba pesi voilà na lingi na yo kabino nano nyenye nye kuna bobi nini bobi nini kuna boniko bakisa misusu bozoluka étudiant bolobi nini bozela nanu boyoka bandeko bakoloba tango mosusu bokoyoka makambo bolingi elobama kati na bango. Likambo ya liboso bandaki mama ezalaki likambo ya courant. Nalingi na yeba courant ezali pasi awa pona nini. Papa gouverneur yebisanga nanu SNEL na mboko oyo ezalaka te. Bana Mbandaka oye! Papa président de la République, awa SNEL ezali, mais problème ya carburant. Yango, Bana Mbandaka baza kolela, soko koyi kotela bango ata 10 mégawatts ya photovoltaïque. Pour carburant,
nakutanaka na DG ya SNEL alobi balembi bikambo ya ba centrale thermique au moins batia ba courant ya photovoltaïque eloko toza kolela yango wana. Est-ce que tozali na mokonzi moko ya SNEL awa? Mokonzi ya SNEL azali awa? Mokonzi ya SNEL? Nani? Oui, c'est toujours c'est l'ancien. Bon, ça c'est plus le rural, mais ici on est en ville. Hein? Oui, mais bon. C'était pour la ville surtout. Vous, c'est plus pour les territoires, c'est bien. Nyenye na lobby boy lobby tozali na conférence ya ba gouverneur awa na Mbandaka soki to decidaki toya kosalela ngo awa na Mbandaka ezali pote tozwa makambo manso o ezali kotungisa bino toyoka yango tokoka koluka solution lobby tokosolola s'il faut tobengisa DG ya SNEL akoya awa totala na ye ndenge nini tokoki kosala po tosilisa libela likambo oyo kasi nalingi nayeba tata gouverneur tango ozalaki koloba likambo ya courant olobi tomoni courant oyo courant ya wapi oyo oyo ezali courant balapander photovoltaïque yango de balapander oyo ezali na baveni nyonso oyo ya balapander ekoti kaka na periode na yo ezosala ndenge nini na nini na moi batindaki oyo ezosala na moi oyo ezosala na moi ekoti kaka wa esika oyo tozali te okotambola babalabala presque ebele ekoti kaka na periode na yo mbandaki ezalaka nde molili kotutana oyo osali yango nayekolisa bango basalaka mpe boni esengeli to continuer ebongi tobakisa yango voilà kaka yango pamba te mpe banzela na banzela bana mboka tokobakisa yango tango nakozonga lisusu na Mbandaka boyeba te tango nasenga bino bolimbisi ezalaki po nalingaki na kosala tournée monene na kati ya Grand Équateur na ngana banda na Mbandaka pe to continuer ti na ba 5 provinces nyonso ya Grand Équateur kasi lokola na ebisi bino likambo ya likama ya maladi ekweyaki wana ya Ebola tosukisaki projet wana mais toboyaki yango tobwakaki te esengeli lisusu tobandela nakozonga awa lisusu na Mbandaka pe nakokontinue pe na ba province misusu ya Grand Équateur po natala makambo manso oyo nalobaki esalama soki penza bakokisi yango elenge mobali. Bonsoir, Son Excellence. Bonsoir. Ouais, merci. Ici Nabiso Bajen en Mbandaka. Premièrement, Ezali. Premièrement, Etali Makambo Yanzela. Tozana balabala te. Je crois que moko salaki constat ya aéroport okoma a ba difficulté okuta na ngona nzela. Donc tozana besoin ya étang de route. Mondele de patikaka makadami oyo tilelo. Muta ko sala zante. Pas que ça manque à volonté. Là c'est un. De deux. Ota la paix o etali éducation. Tozana Équateur. Mabaya ezakoya a ezobima a ezokende kishasa tekama partout. Soko ke na ba école awa soko zata ko beta tout na 21e siècle okuta bana na biso misusu bazo tanga na mabele
mais toza na banzete eke eteka ailleurs na 21e siècle na lobi na Mbandaka awa na Équateur mwana fai na mabele aza kokoma enseignant tableau na ye était na triplex. Vous pouvez imaginer souci na biso yango wana de wana eza ya mbale et puis tosengi entreprise entre autres rotine ya biso ba charcuterie et ya na Mbandaka ba jeune ba kozwa misala ba boulangerie et ya tozalaki na société moko boalime kangaki awa depuis que na ba jeune ba koma ba chômeur misala ezalaka te pona ko bongisa nzela je crois gouverneur na biso aza du cœur ya ko bongisa nzela malgré azalaki entouré na bato ya mabe. Les gens na loi moko te na constitution ils ont protégé gouverneur vis-à-vis na ba député. Raison pour laquelle le gouverneur avait du mal ya ko bongisa nzela pe ko bongisa mboka. Au fungola miso côté on n'a pas que na ye moko gouverneur mobeko protéger devant député te. Une fois rétrocession ye ba fungole lié miso. Gouverneur pe ko banga ko protéger bonga na ye ana autrement ko sala te. Mais il a quand même la volonté ya ko sala. Là c'est un tosengi na tindela biso ba société eya ba jeune bazwa misala ba aliment ba boulangerie eya ba charcuterie soki eye ba société za ebele ko ya awe ko sunga biso. Merci souci na biso makasi yango wana. Merci Elenge ndeko mobali, merci. Mais na lingio ye baboye po ba entreprise ekoma awa esengeli courant na mai ezala. Sinon bokomona bakoyate po bakoya komona pasi ya koluka courant ya kosala na ba groupe électrogène te po ematisaka motuya ya biloko bakobando sala. Donc esengeli en priorité tolonga nano likambo ya pasi oyo ya courant na mai. Olobi likambo éducation. Effectivement, oyebi que éducation ezali parmi ba priorité ongai na zala na bandaki ona tiaki na mesa po ete ebanda ko salema. Tango kaka na koma président na 2019 na lobby école enseignement fondamental primaire nyonso bakofuta lisusu Minerval T, ba frais scolaire T. Poete na lingaki bana nyonso o baboti na bango bazali na makoki te ya kotinda bango na kelasi bakoka kokende siko kelasi moto atungisa ye te. Alors tolandelaki makambo wana na banzi awa na Mbandaka bozali na problème yango te. Soki problème ezali tozali na ministre ya EPSP awa tokolandela ministre ya EPST azali awa tokolandela yango po totala école nini ezali kobuka mibeko oyo tokamataki. Donc côté wana bozala na kimia mais tokosuka wana te tokosala pe na université awa na Mbandaka. Soki nzambe asungi bokomono tango nga na kozonga wa bokomono deja ndenge ekobanda kotongama. Université au standard moderne. Bokoyoke la kutu bana poto lisusu likunya te. Ba université bomona na poto wana ekotongama wana Mbandaka. Nazali kopesa bino parole na ngai na 2023 wa bokomono ebandeli nango. Donc côté wana bozala vraiment na moi patience tozali kosala moke moke likambo lobi ya nzela. Voilà encore une raison où eza kosala que ba entreprise ekoki koyate soki banzela ezali te moyen ba entreprise eya kotongama te. Yango na programme na biso na lobi ya 145 territoires. C'est vrai que na koti na bozindo na yango te mais na banzi te bosi boyoki yoki yango bospe boza komona ndenge zo salema na cadre ya programme wana volet oyo ya botongi banzela ezali nzela boyebi ke etongamaka mokolo moko te esengeli ezwa mikolo basanza voire même bambula
ça dépend ya molai na yango. Mais kotonga nzela tokotongo. C'est vrai, tokoki kobanda banzela misusu surtout sokeza molai tokobanda nanu ame mabele et koka kopesa au moins possibilité mituka ba moto et koka koleka na place wana sans problème. Mais moke moke tango makoki ezali koya ezoka obakisama tokokoka sikoyo kotia makadam. Mais le plus important ezali nzela etongama nanu mituka ebanda kotambola ekoka komema biloko pe bato po biloko mpe bato nde esalaka ekonomi nde yango mutu ebotaka makoki oyo ekoki kosala sikoyo totonga mboka. Politiki ya bongo ezalaki lisusu te na mboka na biso. Biso toyende kobandela makambo nyonso a zero. Yango tozali kosenga bino bosunga biso. Bosunga biso po tokoka kozwa makasi wana ya kotonga mboka na biso. Tango nazali koloba bosunga biso, ezali teke naza kosenga bino bobetela biso kama maboko te. Mwana nyonso ya Congo esengeli atia ya ye makasi na mosala. Toboya bizaleli o ya mabe o esali ke eboma mboka na biso lokwa makambo ya kanyaka boboya yango. Kanyaka ekoki kotonga mboka te. Kanyaka ebomaka mboka. Moto soka ye ayebisi yo esika na yo ya mosala lekisa ngai kamata kanyaka madeso abana lekisa nga kondima yango ta azali ndoki azali mobomi yangwana surtout bino bilenge esengeli bino bozala penza na vigilance makasi kote wana toboya makambo ya kanyaka mbongo nyonso ekotaka na kesi ya leta po mbongo wana nde ekotonga l'hôpitalo mbongo wana moto ekotonga kelasi mbongo wana nde ekotonga nzela pe ekokokisa makambo oyo ya courant na mai nde yango bomoni bandanga na ya na bokonzi oyo nazali kobundisa makasi likambo kanyaka IGF oyo totie inspection générale ya finance bomoni ke banda totia yango makoki ebandi komono quand même na kati ya kesi ya leta. Mais ezana nu moke po Congo ndenge na ebisaki bino ezana mbongo ebele. Mbongo yo bazali koyiba Congo ezala na ba Congolais bango moko ezala na bapaya ezali ebele mingi. Ezali mbongo moko soki to kangisi yango makambo nyonso bozali kolobo oyo ndeza lisusu te. Yango naza kosenga bino bosalisa biso. Moto nyonso nesika kozala. Ami mono moto pamba te. Moto nyonso nesika kozala, nesika bengami asalela ekolo Congo. Bomitia yango na moto na bino boko yeba ke na makasi na biso banso biso tout so to sangani to sangisi makasi na biso boko mona mboka na biso ekotelema na pete nyonso toko umela te bato balobaka o no Congo poto mona ko bongana yango ekozala kaka na bakoko to bakoko na biso lokuta Congo tokoki ko bongisa ngo na mikolo mike kaka oyo mais sengeli totia bokasi totia mayele toboya makambo oya bizaleli ya mabe wana oyo emema mboka na biso na bobungi. Voilà batata ba mama bilenge ba étudiant na oki ba étudiant bazako loba na lance bo akuna étudiant zalia bon bozana représentant zao étudiant ISP Loba. Merci Papa Président de la République. Merci Mingi. Nandenge oye na Mbandaka. Depuis Okoma Mokonzi. Tomona
makambo oyo tomoni kaka ndenge ye pene papa gouverneur asali tosepeli mingi vraiment na présence na awa tozela yango kala depuis ba 3e mois ti ndenge oye tosepeli mingi mais papa a ndenge oye soutenir gouverneur makasi po biso tokufaka banzela depuis Mobutu moto abongisi nzela ka yo na ndenge soutenir gouverneur boboloko bato tout oyo bazali awa na Congo oyo balingi ebonga te oseyebi ke Congo ebeba na bato soki soutenir gouverneur okomona makambo nzela olekaki wana ebongi mpo na yo bamwinda oyo mpo na yo mpo soutenir ka gouverneur soki osalaki yango te bamisu bazoloba wana kake balobi neto ya bamisu balingaka mutu bamisu balingaka mutu te oyo balingi yo bazali oyo mpe baboyi yo bayei bakosa te yango wana bandoki mpe bazali wana batika lokuta papa azosala boboboloko azosala soki otamboli partout na Mbandaka depuis nga na botambi nakuti Mobutu te mais namoni makambo esalemi na Fati na boboboloko namoni yango Fati béton Fati béton ezali démocratie donc c'est normal soki moto aboyi eza normal eya droit na ye mabende akende koimpose na bato mosusu te. Ok, merci beaucoup président de la République biso na Équateur topesaka mbote ya lokumu losako. Ok, nazoloba awa na kombo ya jeunesse ya ville ya Mbandaka papa solo batebele baleki awa mais balokute eza ebele et puis preuve avant na leka na bundisa mingi pona koma awa nalengaki naloba boye papa chaque fois président ya République alekaka na esika atikaka trace o babengi yango sisa bidimbu ndenge moko tango président Mobutu alekanaka awa bandeko o bazalaka na tango wana basengaka bralima na kolobaka papa tolingi bola lima voilà ndenge uti kosala interpellation ya directeur ya Sinel il faut ça la paix ya régie des eaux population nyonso baza bayebi couleur ya mai au 10 dernières années tomelaka mai ya Équateur ya pompe eza na couleur ya jaune soki nazalaki empêché a te mais échantillon o nayaki nango nde nangaki na présenter yango malgré awa sécurité ebele mais nangaki naloba lisusu bo papa eza lobi bazwa ba coordonner na yo lobi oyelanga mai wana na tala. Merci beaucoup papa. Nalingi naloba lisusu boye papa ndenge tozali awa liberté d'expression ezate awa na Mbandaka preuve bakangaka ba député awa totikala komona jamais intervention ya gouvernement central ndenge toza awa papa toyebi te so tokoki koconsidere yango comme gouvernement ya qui perd gagne 6 députés basala nyonso tout 13 députés bakoya mais totikala jamais komona gouvernement national eti ya misu na likambo wana bandela na likambo wana nayoki yango malamu te 6 députés minoritaires bavotaka bazalaki pour gouverneur actuel alors 13 députés bazalaka contre ye na mauvaise gestion na ye alors nyonso nazoloba awa bien que na okoma na insécurité papa mais il faut to dénoncer naoloba lisusu likambo insécurité eza te nalobi awa ke toza na kati ya démocratie moto akobangisa moninga aza te na démocratie. Merci beaucoup papa soko moni biso ba jeune tokomi ko s'intéresser na politique eza po to sentir mes gestion mais sengeli bo s'intéresser na politique. Merci beaucoup na bino bo s'intéresser na politique te politique e ko s'intéresser na bino. Merci beaucoup papa donc il faut bo s'intéresser na yango. Merci beaucoup et totali lisusu dans l'ancienne configuration de babanda ba Équateur lelo toza morcelé na 5 parties. C'est ça. Équateur au lelo oza na ville ya Mbandaka etikala jamais na gouvernement Ilukamba ya Sama Lukonde pour bénéficier sur 56 ce qui n'a pas sanité ministère ata titulaire mon côté atikala kozala équatorien d'origine. Vous êtes sûr na likambo wana? Oui. Ce qui n'a pas aussi mais population ko créer boité. Ce qui azali ata siko ce qui titulaire moko azali. En tout cas nakoka moi parce que na yebi que tant tozo sa gouvernement na
ata oyo ya sikoyo ya sama oyo exigence wana ezalaki esengeli 26 provinces nyonso ezala na kati. Ce qui est contraire. Ce qui est contraire. Merci, Président. Merci, Mokonzi. Tongito Balisusu Boye. Pour dire que des ordres ezali récemment, même avant-hier, baouti même que le moyen pour sceller siège il y a IDPS. Des ordres au Salamawana. Bandeko ba combattant au bazawa, bazan information wana. Yangwana pona ko chité ko kolekisa pe nzela na bato nyonso. Soki to kosenge loko moko pamba. Ata nyonso salite. Na idée ya biso bandeko nyonso pe na kombo ya jeunesse, toza na pusaka ka ya courant. Pour courant et comme même entreprise bandeko belé balobi awa peut kosenga siko na gouverneur par respect il faut se dégager na entourage o bazaka ba jeune o bayebi koleksa tan na kofinga na ba télé 50 total la bango koleka na pona kopesa même ba discours ya lokuta ko sepelisa gouverneur mais bazo sungaya ata na idée mon côté. Merci beaucoup monsieur le gouverneur. Merci. Bomonaki na question mususu etali makambu ya ba fonctionnaire etali makambu oyo bato ya l'état mama wana ya biso mama moko atunaki mutuna bomo tokolakisa bino président de la République a bengi donc ministre ya fonction publique yemoko à répondre na mutuna ya mama bilomoko bolanda na bilili. Maman malobombo kare. Merci papa Fati Beto. Na pesi yo merci na kopesa nga maloba na ngolu ya Nzambe. Na bianga mi na kombo ya mama Melanie Bozui. Na ye koloba pa na tombo ya ba mama ya Équateur. Papa soki bazindaka na mabele na sengo. Lokola tomoni yo pe tomoni mama pe toponi bakonji lolenge na lolenge mbele tomona nite papa. Tomona kayo na ba télévision. Tomona kayo na ba photo. Toyoka na mosika. Nzambe asali ngolu na nzela na bakonzi ya biso Équateur ke okitela biso awa. Na lelo papa toye kosenga olongola biso na boumbu lokola Nzamba kitisi yo awa papa. Na mboka na biso kura ezate. Bana na biso bazoko kakotanga malamu te po biso baboti misala ezate ba matrikili na biso ya seta ti lelo ezobima te. Papa lokola oye elongo na mama na kosenga na ntombo na biso ya ba mama papa toza na yoti suka na molongo tokozonga sima te kobosa na pe biso te okanisa biso na ba difficulté nyonso toza na yango po toza na souffrance biso ba mama tozo olela mingi bosenga eza epa na biso makasi ntombo makasi penza eza te papa oribele biso ba mama Équateur to mwana na toyokana. Merci na kopesa nga malo. Merci maman, merci. Likama matricule lobby eza ya matricule ya banani. Matricule na biso ya ba 700 ba non payé. OK. Ti lelo tozozwa te depuis 2009. Ti lelo matricule na biso wana mbongo ebimaka te toza pe na bana misala eza te. Enseignement ou bien na fonction publique. Toza na ba division nyonso nga naza na énergie. Ba ndeko misusu pe bazana ba division différent papa osunga biso ba matricule na biso mbongo ebima po totangisa bana po lobi eza ya bana na biso. Vice premier ministre. Merci maman. Vice premier ministre Liaou. Yaka koloba politiko tozali na yango pona kosisa pasio ya ba mama na likambo etali ba matricule oyo ya ba non payé surtout. Boyoka e yanona motuna na bino na mama nyenye. Merci mingi tata mokonzi ya ekolo na kopesa ngai maloba nazali honoré bongo na koyanola na motuna o mama atuni ya solo makambo alobi ezali na litomba pe ezali na tina ezali ya solo parce que tata mokonzi opesaki biso ligne oyo tolanda
ya kokotisa basali nyonso bafutamaka te na fichier ya salaire. Ebandi tobandi biso tobandaki na 22 000 personnes, tokoti 10 000, tokomi na 43 000, mais bazali 231 000 personnes oyo bafutamaka te. Bongo yo tango nasalaki yo rapport opesaki mitindo na gouvernement te na mbula oyo 2023 tosala la politique ya inclusion salariale, to identifier ba vrai fonctionnaire, ba bazali ba fraudeur, ba bazali ba doublon, ba bazali na kaya ba matricule oyo ba bengi ba faux numéro, ba bazali ba cumular bazozwa ba mbongo ba prime mibale misato mina ibango moko, to identifier bango, to identifier pe ba oyo nyonso bafuta makate pour Nambula Oyo ya 2023, babanda refutama. To prévoir que 100 000 personnes bakota na 2023, pe na 2024, to si sa masolo nyoso wana ya ba non payé. Bientôt ba maman nyoso, basali nyoso l'État, ba refutama tata mokonzi ya école. Nien, nien. Merci, Pépin. Boyoki, binomoko, Mosala gouvernement ezaliko sala poete toko kisa makambo mansoyo bozali na yango posa bolandi na bilili wana ezali démocratie, donc un dictateur akosala masolo wana jamais bomoni likambo ye alobi nani azali wana ya ko répondre ce qui azo maîtriser dossier wana ta opesa muto yo azali vraiment mieux placé à répondre. Et puis lisusu na suka donc ezakutu akoiko pesa conseil tembo mais bote la présence au pesa gouverneur conseil donc na marque mitindo mena ndenga zo so ane papa gouverneur tala muto alingi mboka zo respecter bato bazo sala na ye po bato balobaki wana o moko alobi jeune alobi ke arozana insécurité mais akebisi gouverneur alobi mwana o ya mobile alobi na kozwa ba coordonné na ye akoki kozala na sécurité mon côté yozali représentant na ngai awa ngai na bomaka batute na kangaka batute na koki kondima te ke représentant na ngai awa na mbandaka asala makambo oyo esengeli te wana okozwa problème na nga bino moko bo yoka ndenga tiraki donc remontaki ba bretelle ya gouverneur ya mbandaka, donc restez connectés sur Clébois Original, on revient tout de suite. Nien, nien. Bon, et yokani malamu likambo lobby na lingina loba na papa gouverneur Boye. Papa gouverneur. Excellence. Yakatele mao. Oyebi que na constitution na biso yo ozali lokola représentant na ngai awa na province Équateur. Ngai na beti sakabatu te, na kangi sakabatu te, na lingi koyoka te que représentant o ya ngai, c'est-à-dire o azali kosala na place na ngai asala makambo ya motindo na wana tokoyoka na tamu kete ata moto atongi yo ata moto afingi yo funda ye ba tribunaux ezali soki afingi a dénigrer yo a longoli dignité na o na miso abatu ozali pe moto oza na droit ya respect kende na makambo na tribunal bakoka okata yango mais komisa la justice yo moko te pardon et puis kolinga kotutanisa bilenge te bilenge ya bana Congo bazali lokola liki na ngai bazali lokola liki epa na ngai bango nde bazali avenir ya mboko oyo soki tobandi kolakisa bango makambo ya koyinana kobundaka entre bango Congo eza na avenir ya malonga te. Donc nazali kosenga yo papa gouverneur nalingi koyoka lisusu makambo wana te bana nyonso oyo na bao balingi yo na bao baboyi yo baza bana na yo yo sangisa bango kaka pesaka bango toli bakende kaka na kosololaka ata bazoyoka na te basololaka batala ndenge nini bakoke na bomoko kolinga te
bana na biso bilenge na biso babanda ko potono babendanaka babebana eza malamu te. Donc wana penza naza koloba na yo nazwi peuple na biso témoin yango yo na Kinshasa ata eza mosika presque 600 km na awa na koyoka kaka sango soki obuki mibeko nga na pesi awa et wana tokoyoka na te. Ça va papa? Na landia. Merci. Merci. Voilà. Na banzi que ekozandeng wana et puis elengo yo papa na sengi yo ndenga za kolobake akota na insécurité oyoki ke na obike na kozwa ba coordonnées na ye batungisa ete. Merci papa. Eza lelo eza lobby eza la dans un mois na ningi koyoka te que batungisi toyokani papa. Voilà, merci. Bino mongo boyuti kolanda parce que ezali likambo te ke biso tolobaka o tolobi sans preuve bomoni président oyo alingi mboka président oyo alingi donc peuple naye nakanisi y a pas mieux que oyo tozali komona na Fachi et puis Fachi à mettre tout le monde d'accord que bato ba comprendre que Fachi béton popularité na ezaka na Kisasa te na Kasai te ezali partout na mboka na biso ya Congo parce que azali président ya ba congolais nyoso tout. Voilà, na banzi ngonga epusani esengeli toka bwana te. De toutes les façons nazali awa nazana bino awa ti mokolo ya samedi ya Noël otoko oyo ya la veille ya Noël tozana bino awa. Donc nako s'organiser natala bisika misale ezali ya kosala mais likambo nga nakangi na moto nanga na motema na ngai ezali surtout likambo ya courant na mai. Toyebi yango boyeba que na programme na biso makamwane ezali bomoni tan na lobi na luki moto asnel moto ya Anser moto atelemi Anser ezali bato batiaka électricité na bamboka sikoyo na baville te mais basali mosala ebele ndenge bozomonana bamboka ebele lelo na Congo ekoti courant. Donc toko lemba pete toko continuer boyeba ke mboka na biso eza monene Congo eza mboka monene lokwa na lakisa bino ke mboko yo esilaki na kobeba donc tozali nde kotonga lokwa tozotonga mboka sika eza kosenga mikolo ebele eza kosenga pe misolo ebele yango wana nayebisaki bino toboya likambo ya kanyaka po kanyaka ezali kozangisa mbula matadi mbongo oyo ekoki kopermettre ye atongela bino makambo manso nazali koloba na bino batata bamama bilenge natondi bino susu botondi pona boyambi o boyambi biso botondi pona bolingo oyo bolakisi biso ngai pe sikoyo natombeli bino pokwa elamu Noël elamu na bonne année 2023 Nzambe abatela bino bomonaka kaka esengo na 2023. Merci beaucoup. Ah oui, nalinga na bosa likambo motuya pourtant nazaki nango na moto na yepe awa na mbandaka boyoki na obike na kozonga kaka mokolo ya la veille ya Noël le 24. Mais boyeba que le 24 wana na partie ouest nyonso ya Congo, c'est-à-dire ba grande province nyonso ya Équateur, Grand Bandundu, Kinshasa, Congo central, Tokobanda, Likamboyo, Tolobi, enrôlement ya ba électeur po na maponomi o ya 2023. Yango ngana lingi kopesa ndakisa awa na mbandaka pona ko honorer bana ya province ya Équateur
pe kolakisa bango nzela ya kokende kosanrole. Bolobi likambo oyo ya changement. Bolingi ba condition na bino ya vie échanger. Soki penza bolingi ngai, alors bopona pe bana mboka oyo boyebi ke bakosalela bino mosala malamu bakosunga ngai nakoka pe kosalisa bino. Yango nazali kosenga bino. Pona kosala bongo esengeli bokende enrôlement bino nyonso. Moto atikala te. Bozali na 1 mois pona kokende kosanrôler. Dans likambo akowele lezate bokokoka bino nyonso soki bozwi mokano wana bokokoka kosanrôler bino nyonso na 1 mois oyo tozana yango. Sima ya sanza moko tokobanda sikoyo centre oyo ya pays et puis sima ya sanza mususu toeko sukisa na est ya mboka. Donc nazali kosenga bino batata ba mama bilenge bino nyonso bosimbana bokende à partir ya samedi bokomona ngai na enrôlement kuna na kozwa oya ngai carte ya électeur. Tokani? Merci beaucoup. Nzamba batela bino. yango na vraiment lelo tokoki kotika masolo oyo te pour vraiment ezali actualité munene président de la République bazela ebanda kala donc a profiter na 9e conférence oyo ya ba gouverneur esala makuna pe ayoka bana ya mboka ya mbandaka oyo bako loba. En tout cas vraiment bazala qui sensibiliser donc vraiment et salami vraiment na ndenge sengeli parce que boye basoki spe salami boye parce que balingi bata la président mais organisation wana bobo sanate donc maître Guy Luando Mboyo Oyazali donc ministre d'État ministre ya aménagement du territoire atiaki ba moyen yo surtout ati ba bateau na e memi batu ati donc biloko ebele ba bus na ye makambo ebele po réussite à la totale na kati ya masolo oyo yebara ke mbandaka fief ya Maître Guy Luando et Koyate, donc vraiment, il y a un autre lingay to beta c'était to like Sabino et les gars qui hier mercredi na arrivé ya président de la République na masolo oyo abetaki na population ya mbandaka donc tokomi na suka vraiment ya émission na biso édition spéciale oyo ezalaki séjour à président de la République na mbandaka donc toko zongela bino lelo na butu bokozwa émission mususu oyo ya normal il y a 5 minutes avec César Ngadi Otoko Lobelabino sur la conditionnalité imposée pour la RDC relative à l'achat des armes. Boyebi ke elongwe toko développer bino na émission na biso ezali koya. Donc merci, nous sommes arrivés à la fin de notre émission de ce jour. Merci de l'avoir suivi. Nous allons nous retrouver donc dans quelques heures pour un nouveau numéro de 5 minutes avec César Ngadi. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très très longtemps. Bobo Sanate Kanambe Akozwa Masolo Nambuchu Penadikos. On doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. C'est vrai, tu vas